Oui, coucou, Naël Issoussou pour Lelo. En fait, beaucoup melinga, bolobio, maman, comédien, bazo escroquer, biso, tout. Bon, naboite, il paraît comédien moko a escroquer, ce qui va 6-7. Mais bon, la maman, pour la maman va tout et puis, les bobenga maman va comédien, bon, no renga kutu. Dans ces cas-là, boye ba ki na côté la peka ba comédien. Si quoi yo ozol ba ki comédien escroquer maman. Na poto vraiment mibali bazate, il faut ka mibali na Congo. Soki mwana nga, nde bobi mwana nga. Se bobi ke mwana nga abenyo na poto, osombeli biloko nyonso ya ndaku, azwi mwasi mosusu na Amérique, mwasi mosusu ki na Australie, mwasi mosusu ki wapi. Non, il faut qu'on se le dise. Ngana tina ajo na komi na ngona yebi ke mobali nda pesa mwasi mbongo. Mobali ne mtabala ka mwasi. Mobali nda sombela mwasi biloko nyonso. Siko na génération na biso ekomi bongo ndeni. Ekomi ka ke o bana poto nde bobala mibali. Ela ko mibali basimi mama na poto. Donc na moi ba message na bino. Na fête anniversaire et à petite voisine nanga Amélia. Na bina répondre bino kaka droit ya réponse. Linda Riziki. Donc réponse yango wana et puis batnyoso ba komela ngai ke ba comédien nyonso ba komosa kana bana poto omona atindeli mbongo po azala bien mbongo wana ki obalela ngo mwasi na kini. Bon, mais ce qui est bien peu, mariage ezalaka, mariage ezala na motema, mariage ezala bolingo, mariage ezala pas un bon hôtel. Donc déjà ce autres de la mobile bambongo, autres déjà, je ne sais pas, au salé ba makamba ndenge na ndenge. Honneur na yo mwasi ezawa. Na bino vraiment ba comédien ba na ngai. Nde ba bengi bino, ba na esepelisa vraiment. Bokomi tina ba escroc, bonjour cher. Bokomi tina ba escroc vraiment. Bokomi ba escroc ya ko escroquer ba simbongo. Bonjour cher. Bonjour, je fais un live. Merci. Bonjour Choukran. Dans les zones bisoté. Donc je vous aime beaucoup. Dans zone la bino lisusu ya leleza ki. Bisous. Bye.